Chers amis, chers compatriotes, mbote, mbote, mbote partout, pays Bozali. C'est vrai que je suis trop pris, mais ndenge nazolanda makambo ezolika na mboka na biso ko boma batu ko sala bango ndenge yolingi. Je me suis permis quand même Léona Leka naloba à propos ya gouvernement de répression na Moïse Katumbi. Bandeko, personnellement, nazo comprendre pourquoi Moïse Katumbi azo bangisa Union Sacrée, azo bangisa Seni, azo bangisa IDPS, azo bangisa Baluba. Nazo comprendre loi Tiani et Salamaïka pour Katumbi. Et Salamaïka pour la souste. Loi Tiani et Salamaïka pour Katumbi. Mais nani ayebi sibino ke Katumbi a gagné. Oyo ayebi sibino ke Katumbi muta gagné nani. Gouvernement oyo babengi soki Union Sacrée. Baza suna kimiate. Seni. Baza suna kimiate. IDPS. Kimiezate. Baluba, qui miezate, mais finalement, Bolingini, Bolingi nini, Bolobi az étranger, Tatanaye, Italie, grec, Mamanaye, Zambienne, O. Akende ba Congo, bo Kangienzela, azana droit au kendete, Akende bandu kangi azan droit qu'il était, mais ba oyo ba pesa Chilombo pouvoir parce que bino tu boyebi ezali kamuté ngam trésor lo bayango boyebi que Chilombo n'a pas gagné aux urnes. Chilombo mais c'est 15%. D'ailleurs Shadari a police kaye, j'ai des images, mais batouana bazana ba port na ba Congo. Kabila a un apport. Zoé a un apport. Mutayi mutako lo bandenge mususute po bino baluba boye bisabiso ke Zoé aza Rwandais, Kabila aza Rwandais, bino baluba mutoye bisabiso ngo. Mais Kabila azo kende ba Congo, Zoé azo kende ba Congo, Babizi Makara bazo kende ba Congo, mais comme na tour Katumbi ye ako kende ba Congo te, bandundu te, alors que bato na tangi libino na baza ba étranger net ye. Bande konanga na tama Mobutu. Na ba chiffre na moni ngote mais na komona ngo. Na tama Mobutu. Mobutu alobaki o nyonso abota mi na Congo avant 65 aza congolais. Oyo nyonso ngaite oyo nyonso. Na kolukila bino ba interprétation bato mususu prochainement. Alors, ce qui est grave encore, la bande ko to sala batama yele. To lingaka teke ba mindele na bamboka muso bato mwindu ba mona biso bazoba. Mais ce monsieur a travaillé comme gouverneur na Katanga. Azaki nani? Parce que bon confirmer que non, aza congolais parce que abotama kuna à cause de la boye loi Mobutu le boye, c'est un congolais gouverneur. Mais ce qui vont retenir candidature n'a été. Ndenge bolingo sala ba zigzag. Bon retenir candidature n'a été. Mais on a bien zoba. Même tribalisme bango de la mais cause la ndenge mosusu. Parce que le monsieur a travaillé comme gouverneur. Et c'est gouverneur et ça poste la pamba pamba. Yo na Texas vous avez été gouverneur ou bien na mboka moza gouverneur. Babi yo Katumbi ozamona mboka gouverneur. Votre président, Chilombo, va pesa na embote. Nazanango. Nako bimisango, ozaka ba ebandeli. Alors bi passe na yo, eza passe na nga. Atake banani. Tango Chilombo azolo banaka Katumbi, passe na yo, eza ya nga. Katumbi alobi ya yo, ya nga. Atake banani. Donc attaque des étrangers. Ou bien attaque des Congolais.
Soki nasisi on a répondre sous mutumo boye alobi Katumbi aibolo ba français tatangate likambote. La foi sans les œuvres est nulle. La foi sans les œuvres est nulle. La foi sans les œuvres est morte. Et la foi sans les œuvres n'existe pas. Katumbi alinyoki no tambola na ba Congo. O te akokende te. Oh. Alinyoki na bandu do alie akokende te. Oh. Bakani conseiller na ye azana revolver. Mais oyo l'autre là. Violeur nani Mukuna. Kasi Mukuna na revolver. Bino baluba bongo bakiboyi bien monte. Chibola oya viola ki. Aluba ki a menacenga à main armée avec un revolver à main. Et bah tu vas bien on ça que Mukuna a un revolver. Mais beaucoup quand a été pona à Muluba tribaliste. Bande on a mis autour là Naluki vidéo moko Chilombo azo reconnaître Katumbi que non azaka déjà gouverneur mais akamona bozo bana qui étranger yangote na moni yangote oyo akomoni langa ngo na bino to landanga. Boti nanga ngo. Numéro nanga est ali 0033 6 51 03 92 89. Donc 06 51 03 92 89 na bateau baza na France. Au baza Lubanda 0033 6. Na lukia mona derrière mitaboye na moni ngote. Mais soki bo yoza na yango tindilanga ngo na WhatsApp. Po nato bandite oyezaka ka ndeka mwa ba flash na zo pesa. Mais bandeko nanga tozela correct. Yonde konangai mutozwa video oyo. Soko zwango. Soko yebi batu aseni tinila bango video oyo. Soko yebi batu ya cabinet ya président nani comment Katumbi tinila bango. Oyebi batu cadre ba IDPS tinila bango. Mais ceux qui te l'obito kende paille tozonge paille. Mais loi tiani oyo ils ont frappé Chilombo. Loi tiani ils ont ceux qui frappé nani ye Katumbi mais ils ont frappé pe Chilombo. Donc il y a une image. Ngate ngazanga musala nzambe. Mais ngai na ina amutute. Nako ina comportement na yo, makambo na yo. Mais être humain à l'étranger c'est la nani ngana ina gaete parce que na musala nzambe. Musala nzambe alinga bato masumo. Alinga bato nyonso. Sauf makambo na yende na yo ninga yangote. Voilà. Donc nani ya Chilombo, nani ya Kabila, nani ya Katumbi attaque ba être humain. Mais so bazala makambo abe na ba makambo na yema bende yangonde na linga gate. Il faut qu'on précise. Voilà. Awa Chilombo a Muluba Katumbi a Katange Ngaza Mkongo. C'est clair hein? De boya le balanga oh azabo non Ngaza Mkongo. Voilà. Tout qui est dans le lot mon amona qui a ouais. Tout la on même 2 minutes. Voilà. Sur de père et de mère. In extenso, le son existe. Il a dit moi Félix Tshisekedi, ma mère à moi a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Vous savez, avec votre loi là, Félix Tshisekedi ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est kassaïenne. Donc, moi, je n'étais pas là quand il a dit, mais je vous dis simplement que je vous donne le son. Je connais Maman Marthe, elle est kassaïenne. Non, lui, non, je parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outanangola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Colina Congo, à Talimwasi Naye, ma grand-mère, grand-père lui il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, d'une région, parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Sur votre concept, notre
président. Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis, et je Il vous a ai dit répondu, ceci. je vous ai répondu. Moi, Félix Tshisekedi, ma mère a du sang angolais. À ma connaissance, Maman Marthe elle est Kassayel. C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes collègues, Je dis bien, c'est notre président qui l'a dit, c'est pas moi. de toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas... Votre loi... Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bateau yo flata. Bateau yo pobalia, il faut ma cause ça. Vous savez, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand dans la tête aussi. Alors, cette loi est pour le futur. Je ne mâche pas les mots, hein. Cette loi est pour le futur. Et bien, nous donc, ce qui cette loi est pour le futur, ce qui Katumbi, Bonibol Longola na course, il faut que l'on l'appelle donc. Tout cela, kola kisake, tout yekola. Cette loi est pour le futur, pour le moment, tu le vois président de la République. Voilà. Prenons maintenant le futur. Ah, Katumbi aux étrangers. Bolongola na liste. Chilombo, osa à 100% yope, longo na liste. Donc, si vous maintenez Chilombo na course, vous êtes obligé de maintenir aussi Katumbi. C'est clair, hein? Je ne sais pas, ceux qui ont raisonné Tingai. Donc, ceux qui ont longoli Katumbi na course, vous êtes obligé de l'appeler Chilombo. Pona batu oyo ya libanda bamona quand même que na RDC batu baza juste justice yali et qui baza batu mayele pona nga en tant que Moussa Nzambe en tant que pasteur en Congo Etienne Tshisekedi azai congolais c'est angolais boko convaincre ngaité ce qui tembe Bobenga Mama Marthe azwa Bible acha loboko alobaki onga na lobi ya lukuta ngai na lobi ke Etienne Tshisekedi atikala kozala congolais te ya 100%. Bande kotozonga mukena nusima Etienne Tshisekedi bakutana wapi na Mama Marthe. Mama Marthe akutaka wapi aira kisasa bamona Etienne Tshisekedi bakutana Angola ndeko bisoza na senanga FBI izali na senanga ko FBI ali na banzi mutumoko na ba milliers na boy kotanga kombo mais je lui ai prévenu nabi keba Katumbi ou bien mutuna yeba ukangaye pour na revolver alors bien ngabi FBI et c'est lobby FBI oyo ya biso et c'est lobby qui bazo kanga kalate ba benga ba c'est confirmé bakangi et voilà ya biso de toute façon ça sala nzambe et t'es pas de côté té allo bandeko nalingona na premier le moko ba o baza ba vrai congolais na ba oyo baza ba vrai baluba papa Etienne Tshisekedi ya botamina âge ni Totia ma trentaine, na ba 1930 quelque peut-être, nabi peut-être. Ti na ba années 50. Muluba o ba bengi vrai muluba. Abanaka mwasi oyo ba déflorer na mutu société. Premier point ngwana. Vrai muluba na ba années 50. Mwasi oyo za déflorer muluba balaka ide. Et à plus forte raison, il y a des années 30 quelques, il y a des Tshisekedi. Ah mais non, comment été? Et tout ce qu'on a été. Pas seulement la dame était déflorée, mais elle avait déjà des enfants. Donc, vraiment, Louba, et s'il y a Robala été. Vraiment, Louba, Robala été. Oyo, bayebi. Oyo, baza mayele. Oh, baza na mpisolo. Baza comprendre qu'on va se baiser solo. FBI. Et tu sais ce que les Algériens jamais congolais.
Yango monaka azalaka pe sans pitié neti Mobutu. Tant babomi ba viena ngami balé ya baluba. Lieutenant colonel Biamwenze et colonel Chouza. Na ba Chouza mutaki lieutenant colonel musoi colonel. Bango balé bana tata moko mama moko. Ba o baza bana kati ya kini. Ba yebi ta Mobutu kanka batu baninga ko bo so conspiration so ki ba makamina bana ko fondel kuta wana. Ba Congo o ba yebaki colonel Biamwenze na Chouza ba officier supérieur wana. Ba ke ko mona Tshisekedi. Ba bikeba bato mi bali ba bana tata moko mama moko. Eko rajete baza baluba va intervenir. Tshisekedi aboyaki. Tshisekedi aboyi ko intervenir. Wana ba viena nga bana kusala na abila monine naka kokolo na côté ya logistique oyo aza vrai soldat ya kala bakombo na balanga lobi mibale ayebi ke batu wana bana kusala côté logistique naka kokolo ba viena nga wana baluba toyebi bango na tribalisme eza lelote Mobutu aboma bon bale aboyi bon Tshisekedi aboyi ko intervenir et c'est après que Bambuta za bantu ya ba Congo ba ndiko expliquer so abite yeza ka mundu bate auta na Angola langi mongelo ba chilo kuna na Angola auta kuna futana Mahamat soki boche tembe moko sa ade parce que na mboka ya solo soki mutu boka contester surtout na tango falama soki mo Congo alobika ka ba Falama fatele ba lui non mutoyo mukongo mutalobi foko na ndilango lukola ngaza mukongo na lobi yango na ko gagner na kozwa raison ngai so bo tembe aden wana tukula mibale ya misatu Etienne Tshisekedi aza papa ya Tshilombo te so bo tembe boke na bakete ngana lobi ka woloba boke na bakete na ba document nyonso ya Tshilombo comment Tshisekedi ezala jamais. Na ba document tout. Comment Tshisekedi ezala jamais. Oh, Félix Tshisekedi Tshilombo te ezala raté. Oh, Félix Tshilombo Tshisekedi te ezala raté. Félix Tshilombo. Point. Aye ko zwango tango balobi non, tango opese pouvoir, botia comme Tshisekedi. Comme ça monde ate, ba yeba ka opposa wana, ba omona normal. Ça ba to ayi fibiaite. Alors, Tshisekedi, comment ça se fait que comment ça se fait que Tshisekedi, moi naïe Félix, a se débarrassé d'un âge à 17 ans, a tindaye awa ya kovanda na Bruxelles. Ça n'a pas de sens, hein? Na niveau Etienne Azaki na yango, yaba mbongo ko sakana na Mobutu. Azo mwana ayako kotika ila atindaye na mama naye ba kovanda na nini? Na Bruxelles, na âge de 17 ans. Ça n'a pas de sens de konanga. So waza mwana yo. Nga c'est plus de 30 ans na poto. Na c'est plus de 30 ans na poto. C'est-à-dire que na ba mi belé na Bruxelles, en France, même na Rwanda. Bali. Biso ba sala nzambe ba confier biso makabe belé. Oyo ba ko confier na yo te mais biso mona ba confier biso na ngo. O nazo loba, nazo finga mutute, mais nazo ba vérité ndenge yali. Moi je trouve ça anormal que Bapaya misusu bazo kende na ba Congo bazo ke na ba Ndundu mais ceux comme tout la Katumbi oh az étranger mais pourquoi bino ko komisa ka gouverneur pourquoi bino ko komisa ka gouverneur bino Bemba na yebsa ki pa yozo no chamu tout bilan passe Bemba di mlenga te hein est-ce que on ko yoka siko ngai suna lobino likambo ngai musala nzambe mona mukete en plus ya Congo je précise tout le temps so ngai lobino likambo ko tia ngo tembete sinon te ko ya ko simba mutu Tshilombo tango alekaka na lobaka na baluba na yeba ngo abiyaka tout à la Bruxelles na ko sala imposition de main bilo musu batio yokima ba mona ki on blague toza psycho. Bon, ben, en tout cas, on a mis l'accent comme moi, biloko mike. Et puis, on répond de comment vous voyez, Afingi, Katumbi, Atangate, tout ça. Tout le temps, là, nous sommes ni
Non, ba inabino. Bato va pese pouvoir. Maso kenikuna, basala bilanga. Bongo tango katumbi alobi te. Ngai na songololo, na osasa université, na société kuna. Ah, ba mone mabe. Ali kana. Ba mone mabe. Ah, na bako mo ah. Oh, boni. Boni. Bono bare banzela. Bono bare banzela pour ani. Ngai atake mu Congo na kolobana ba Congo nga. Kalate. Toko ko tira la kasi mate, ba musuba travailler na be étranger, ba liaka et bino ba Congo ba ko tsaka bino buzoba, bo travailler na bangote, ali bo liaka te, professeur tira la ndengwana. Cette fois-ci jamais. Na ba na nonsaka ngo kala. Na ba na bino oyo ko leka sikoyo. Soka za mupaya to travailler na biso ba Congo. Vidéo ezali hein, vidéo ezali loba déjà. Politique woye nango bino ba Congo, bo sala la bangote entre-temps, batu ba professeur nyoso, ba to travailler na étranger. Naibi bangala o ba travailler na kabila ba somba ba nini tout ça. J'ai na liste moko aso na bimisi yango, mais non. Ba luba, ba katange, ba tout travailler. Ta ba Congo, oh non, yo étranger, to travailler na yote. Après suka nango. Suka nango. Ano sous na ne te. Chilombo a déjà désavoué na extérieur. Eza moi flash hein. So bazo banka tumbi ba yebi hein. Eza moi flash hein, li banda ba désavoué déjà Chilombo hein. Plus de 300 voyages. Le bilan est globalement négatif voire désagréable. Aucun investisseur. Ngaite hein, déjà ba réalité. Donc total hein. Ils ont 2 minutes, ils ont un problème. Peuple a gagné l'élection. Leloyo, mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Bokoki kosangana te na bosenga bayimboka pona ko sauver bayibali ko kufa ko tuto moi mama Eva Zaiba. Donc oki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama. Akozwa likama ekozongela ye moko. Alobaki bolimbisa na salaki ba erreur. Nazalaki kolala pongi esalaki nga, mais azala nuka na kati ya pongi. Yamana tolobi na ye alamuka. Pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné. Yo mutu ozwi toza même pas na mawana soni yo moko ke nazwi na nga 15% po balakisaki ye ba resultat. Balobi tala ozwaki ka 15%. Kutu shadari ya lekio, mais tokotia yo wana po yo garantir ba intérêt à continuité na biso. Azui andimi. Ya wana ozoka bana bazoyemba Félix ateki mboka. Pona pouvoir na ye moko. Eko simba te. Même na ndango balobaka ngala moyibi zala na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple tout le bas Bongo. MLC décidé ainsi que ma parti politique nyonso oyo ils ont constitué Lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te, na kati ya iniquité te. Soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko, le MLC avait dit tokoparticipe na pouvoir wana te. Nana azalaki kolela koma premier ministre ya Kabila. Félix te babandaki na nani na badi bangati independance baye kozwa nani Chibala independance kaka ben kopeta alobaki partout olingi ba élection alors les bonnes élections bandeko nabanji bolandi ezanga te mutala lobby mais naza mwa ba déclaration sous récente awa ya papa nani Tchakudia totala ye à partir de 7e minute boyoka makambo nini yo oya lobby voilà l'ombre t'envoie le main de l'eau. Ozala c'est aussi un monde entier. Il n'y a que les Congolais qui sont des pauvres. On nous a rendu des pauvres, on nous tue tous les jours, on nous coupe les têtes. Regardez ce qui se passe à l'est du Congo. Vous croyez que c'est une guerre inutile? Voilà. Ils savent pourquoi ce sont nos ressources qui font que le Congo est toujours stable. Alors moi je porte cette affaire pour dire aux Congolais, le temps est venu de passer en action. De passer en action, il y a libération totale de Mokonabiso. Pour que par ressources,
ezali symbolisé na écharpe ya jaune oyo oyo ezali na drapeau na biso ressource oyo il faut y profiter na bana Congo. Voilà, donc drapeau moni na ngana yeba pour ça to kota malamo parce que tous yo pe à pied levé to mika ko Solomon muke. Merci. Batunyo so balelaki to lelaki awa faut tozoka mwana mboka tozo mwana mboka kabila zo nyokola biso tozo kabila étranger kabila wande mwana mboka ya mwana mboka ngolelo aza wana question ngeza ka boya ke direct est-ce que mwana mboka oyo aza lelo na tête ya mboka na biso est-ce que ça espoir penza pona ba congolais est-ce que espoir na kokolo ko za espoir simanaye parce que dans les clés déjà awa on a robeta miso moke tokota 2023 alors est-ce que d'abord ba congolais ba 2023 ça veut dire 5 ans de pouvoir. 5 ans de pouvoir, voilà ça. Est-ce qu'on a l'espoir? Est-ce qu'il y a l'espoir? La question pouvait être aussi posée autrement. Aujourd'hui, moi, est-ce que les Congolais avaient élu c'est ça la question qu'il faut se poser. Comment chef na yewana ya présidence na yewana Félix Tshisekedi za kutaranga na miso Félix Tshilongo mwana ya Etienne Tshisekedi za kutaranga na miso denga za koloba na baninga na ye bayebi comment ils ont pris le pouvoir na yebi saka bino ke bakoya na mwana ya Tshisekedi. Est-ce qu'il y avait les élections 3 ans 4 ans avant? Je vous ai dit que batou si bayebi singai si ba échoué pananga bona kenda kusala bozo wana mais bakoya na mwana ya Tshisekedi na bino wana et mwana ya Tshisekedi na bino et vit avec notre fille. Mwana Tshisekedi Tshisekedi na bino vit avec notre fille qui est aussi rwandaise. Mwana mwasi wana nde mutu akokoma présidente na bino. Biso bato c'est comme ça que nous opérons. Tokotia mwana na bino mais biso tokoyete mwana wana akozala na mwasi na biso mwana na biso nde mwana wana na biso ya mwasi nde akokunza bino parce que mwana ya Tshisekedi na bino n'est pas intelligent. Mwana mwasi ya biso est plus intelligente que lui. Mais il y a des mots mais où il y a pour diriger bino mwasi na ye. Je vous ai dit ça avant les élections de 2018. Aujourd'hui vous êtes où? C'est Denise Nyakero que vous appelez aujourd'hui Denise à Londres. On l'appelait Louise Nyakero. Oh. Louise wana yebi pourquoi Scotland Yard babengana ye en Angleterre. Louise wana yebi que en Angleterre place à Outaka azana ba dossier kuna. Louise wana yebi que na Bruxelles azana dossier kuna. Chilo mumpe azana yaye na baninga na yenyo ba memi na présidence. Vous croyez que le Congo est si médiocre que bazo ela bino bato oyo bazaki ba shekula ba fakwa ba kende ko vendre na moto wa moka ba diriger bino. Alors voilà, bandeko bolimbisa ba mususu peut-être ba moni bazana ngo bezo balanda mais boyoki papa wana aza muluba azana famille ba Tshilombo yepe a confirmer makambo oyo mama wana lobike pouvoir a komeli kuna ndenge nini eza mwasi na Louise mutu aza ko diriger mboka. Voilà, donc ngaite ngana zoka ba extrait nazo ko laksabino. Voilà bandeko nanga to landa ya suka botika ko banga Moïse Katumbi botika ye tranquille soki bozami bali bokende élection na ye soki bozami bali ko bokende élection na ye botika ko sile makambo o étranger bonomaka ye gouverneur boye bakatika za étranger bino bonomaka ye gouverneur boye bakatika za étranger oyoyo bamususu bazobi maspe ba obe étranger sikoyo mulu balobi Tshilombo mwasi na ye ya étranger muta dirija kamboka. Voilà yasuka ya moyo azaki ona Londres te oyebiete azaki nani ya rwandaise musala na ezaki kindumbao donc batande mwana nde bato ko diriger Congo mwana mwasi wa zana Félix azaki ona Londres te en tant que rwandaise nani ayebieta awa ndako na ye to yebite. Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chèques ici. Connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme
Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils connaissent. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toyebi makamuna bango nyonso pasa kosala. Nani aye koyebisa mwasi wana alungoha na bashekula na bango bakenda na Bruxelles. C'est pas dit banga non? C'est pas dit banga arranger le mariage. Alors est-ce que depuis que Badi Banga était premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne peux pas supporter Tibala. Alors pourquoi moi je supporte Tibala. Professeur Gilet, pourquoi moi je supporte Tibala. Non parce que Tibala non c'est dépenser trop longtemps dans les laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azalaki collabo. Si Félix trouve que na continue vie d'ailleurs privé, aille comporter une plainte, nazali je dis que je suis prêt à aller avec la plainte. Vous ne me laissez pas le temps de parler. Félix, moi c'est Abadous. Donc vous voulez jouer avec nous. Donc nous nous battons ici pour la résistance. Nous voulons que le Congo change. Et vous êtes en train de jouer comme ça avec nous. Mais nous avons un problème avec Félix, prof. Ou bien nous avons un problème avec... Il faut Bombe Bandeko, Ezaki Wana, les référents Jacques Dinapanza, pasteur du Congo. Ceux qui ont critiqué, mais moi je suis un homme libre. Naebi ke lo bol zuba mbongo asali boy comme na bino chanson ba congolais ça zuba mbongo boy ngaza la vie boko bien pa ina vandi en France na vie ya bien c'est-à-dire na la bien tamola bien tout ça donc ko la ba kabuzo barate na bimina loba pour na moni batininga ba biloko belé mais na suki on a télé on a pas besoin de trois vidéos parce que lobby je dis na ko zo na ko nzamba na trop occupé voilà même dès la zone ba mona uti ko ya sikoyo oyo bayebi kenga na bimaki bayebi ba o bayebi pete mais bandeko ata kutu babanga ka mutu ndemo so banga katumbi babanga ka mutu pe na niveau na te bino pe babanga mutu ndengo na te bo bunda nani bo trasuna o gagner nani bo bundi bino no banga ye déjà ko kanga ba conseiller na ye ko luka ba directeur du cabinet na ye ko luka yebo ko boma ye bo luka yebo mais pona ni ko banga muni na bino mbali boy bozo banga ye pona ni na yebi ke bozo banga ye parce que hier le baramingité mais à ça ba œuvre ba action total ngo na vidéo msona la kisao parce que na moni FBI ya tomboki FBI o ya biso ya katumbite ya biso